Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Si Ndekonangai, ce que Omani, Bisoba Oyo, Tobandi Bitumba Oyo, d'abord c'est le Saint-Esprit. Et quand on a l'esprit à Congolais, Oyo Yabwanya, et ça n'importe qui a Koubima, avant de la Makambo, Oyo Yamboka Nae, Oyo Batu Basoko Koufa Mion, et Pesa Meli Moutounion Sauté. Et Zalakana Batu Oyo, Zambe Atia, Mloboko, Pe Esprit Keboloba. Nous sommes un esprit pour comme un matériel, pour comme un finance. Ce qui esprit est déjà bien coordonné et nanzela boko kende malamu. Mutu nyonso zali mubengi mité mbatu na batu bazana étape na ngo na jour na bango. Po koya na kombe zali kola oye kondimela nzambe na yo. Oyebi jour yo koya mais jour akolongo oyebi te. Ndenge biso toya na kati ya komba. Komba oyo tozali na bitumba misatu tolobaka yango. Yango mona biso ba combattant résistant oyo tobimaka libanda totambolaka na photo ya Simon Kimbangu ya Fumu Kimbangu totambolaka na chair na kombo ya Lumumba oyo akufa po na chair Simon Kimbangu akufa po na esprit et totambolaka physiquement po biso moko tozana nous vivant yango tokenda kobunda kosala lumbe nyonso ebandaka na esprit. Donc bitumba to bundaka nango ezali bitumba esprit na utaki koyebisa yo likambo moko il y a 2 semaines ou une semaine ozoki nga na live libanda na ebisaki yo ba fulu wana ezalaka na République démocratique du Congo ezalaka batia ba esprit mabe po ba congolais ba respirer ba esprit ya mabe po bazala affaibli mais bomoni bambula eza kubetama ezali bambula kopetola Congo bokomona bato oyo nyonso basalaki milimo ya mabe batambolaki na Congo na esprit ya mabe batia bakisi bakunda bakisi bakokufa pomba mususu bakokima bakolibere mboka wana nyonso ese bandi kopetwama na ndenge ya molimo e biso bato ya mokili tokoya kopetola yango na ndenge ya bomoto po bamususu bakolinga bakende na ndenge ya bomoto nete politika nambe kote ya molimo aza kokoka te soki azalaki mobali lobi alinga se affronter na ndeko na biso pasteur David Ekofo oyo ateyaki maloba ya molimo lobi akimi atiki bandeko na ye me bayoki yango elingi koloba ke nyonso ezali bitumba ezali ba mama ba papa oyo bayaka na lumbe te basambelaka na kati ya bandako balelaka mikolo nyonso nkolo ezali bitumba kolo pe ayokaka na mokolo moko te azwaka ta na ye ta ekoki akoki koleka na mutu mususu te kolo alekaka toujours na serviteur na ye yango atelemisi monseigneur Mosengo toye komona deuxième personnalité de grande église oyo ya église du Seigneur du Christ au Congo atelemi ekomi bato mibale toye komona musala mususu oyo munene etelema emonana na miso ya bato ya docteur Denis Mukwege ezalaki bitumba mususu ya physique côté oyo aza korepare au côté oyo bato baye na spiritualité côté oyo biso bato ya lumbe to kobetaka bango ningelo ba travail nyonso a conclu c'est maintenant esprit ya Simon Kimbangu esprit ya bomoko ekota na kati ya bana ya Congo pasteur wana David monseigneur Mosengo na bandeko ya société civile na biso ba kombata to vanda bomoko to loba liloba moko lobi na tongo e politika nambe akokende to tika nanu politique ba politicien bazali bato oyo bazali kobunda pe lolenge na bango bazali kaka peuple bazala ndero ya peuple te balanda nzela oyo Fumu Kimbangu na Lumumba tikelaki biso peut-être nde elonga na biso tozali so na mingi ya koloba te oyo nyonso toloba pendant des dizaines d'années ekokisami pe ezebela makala mingi te victoire ya peuple congolais ekomonana totika kobanga totika koswana totika mutema mabe koloba na se eza malamu te biso tutoloba ke to récupérer nano Congo na biso est-ce que message ya pasteur
ya Monseigneur David Ekofo. Est-ce que comme les biso ba jeune na ebité belé ba socialité